yenga yena problem nini na sawa ngoku ebisela kusala alala kile kitu nina tuna fiziki mabu yango ndike bakoko ndia alobaki no bando ne yona kwa lokolobela yo bakapake nina kanda te ba tu kasepela ngai na sepela makasi ba kupasa kali ba tu bele bakangama akwa ba tu bele bakangama amsuba ndo maloba ba bwaka ba chance ko ba kona mali ba musuba sana pasa ko kabatambo na basinga ba musuba zo kende singa ezo bende singa ko ko za ko basinga singile kata amen ko za limiter la vie o komanda te o ko no komanda o ti ko nini parole pa fo mamlo ko no parole parole pa no be ezo pese kati yo ozo kunda be ko pese kati tango mate ko sutopare bona ni parole elanga parole singile kata okay o se pega se ba she so moni di kambo na fatuna nzambe nini kambo repete kati pa pona nini na zule malade e pona na za limité la vie c'est un problème ake utule pona nini kukawe koti dero apesa vende poni kukawe koti pona crise koti damba na zake na kanda ya bakoko meyo ozomona passe ozali na sui ngai église ngalika ba église ya molingo to ba église ya molingo ni be molingo kolobela yo ba église kende tanga bible tanga me toujours jambo ça mais faut ba eleo ba yebi so place au kamina c'est pas ça même ça qui doit plus to penser que mais ba ko so place au kamina place ko et ça ba ka mo so tum sabiso ba compréhension des siècles passés un siècle passé ko kuna yo ba via qui ni ko de la bino ba no ba ni mabela ka te kota on essaie de profiter tango yo tango so mune sibate ko te mando ba ezo ganga yo ko ko se tema yo ko ezo ganga ya ko tu le zamba ko isa yo deuxième fois ko tu le zamba sala ni za car et Samuel chapitre 21 verset 7 akano et Samuel chapitre 21 bana verset 5 na kuna Yesu amen tangu David azalaki mokonzi nzala munene ekotaki na mboka esalaki mbula misato David atunaki Yawe ye azongisaki ye esalami boye po Saul na libota na ye babomaki bagabonite bazalaki ba Israelite te kasi bazalaki ba Amorite oyo batikalaki na bomoi pe ba Israelite bakataki seleka ete bakubunga bango te nzokande lokola Saul azalaki kumepesa mingi koleka na makambo etali Israel pe Juda alukaki kosilisa bango nyonso na koboma mokonzi David abengisi bagabonite pour kosolola na bango. Merci. Moi, qui se continue à David na pays, David qui est na Nzambe. Nzambe merci na zena kanda bakoko. Maintenant David dans le chapitre, David na sala ninya bango nde bango. Oto mona ko dire na kanda ba to susi ngape Nzambe na sirikira ki pays na ndo na sirikira Sauli. To pesa ni David na pesa no bongo mwa ezaki. Ozwa bato atikali bota nani ya Sauli bobo baba ora présence na msotombo ba jui bango ba bomi bango ba sepelo no ba pe ko de Israël mais Dieu so mona no vie so progresser ozo mona ka kama malade ozo mona ozo diabo ozo simbati no iso Jesus pour ça iso diabo pour ça non faut ko yeba ka cause ozo souffrir na cause ozo progresser te cause mais faut que la peine famille faut les femmes qui ont grâce faut les femmes qui paient et le côté mais pour les na femme pour les personnes à cause de ça so comme la casa des problèmes comme la famille il faut pas que la famille mais dans tout Nzambe luka poso
Baglise molimo basala kote pona kopanza. Baglise molimo basala pona ko aider peuple. Le l'église belé to moni. Tango bibina kate porte ko sandoki. Et papa ozamini kuna tela papa kanu. C'est pas ça. Mon Dieu zakate sika na musumu na yi. Soko sandoki to yita. Soko iba to finga. Soko finga kate osako. Ba ne sando papa ndero bola ke pesa musumu. Esa kate biblia, esa que Biblia moi ça colata pas. Donc ça péché grave pour ça. C'est ça no que fait non. Masumo zake. Soto kote na msumbisho nyoso. Donc moi kwa sababu mshobeke sumo kote akubeka ndika mshono. Como vous avez dit, mais batida msoto ya bino, mais ça passe à tout contrôle par masumo ya bino. Mon livre est ça la kapoko et de na passe au côté de mon livre ça la kapoko yemi sa yo place yo au côté de na ya ni de se lo bima. Na place ça na on c'est pas ça par contre maman pas passer au après ça va sur le côté de pas passer à nous. Par église elle va profiter de l'occasion pour sur 4 minutes. Ba lo bele ba histoire. Là, ce qu'on a combat tangi, mais passe et c'est la tête. Mais là, on a profité de la caméra. Amen. On a profité de la caméra de la caméra. Vous avez un problème de ça, pas carboni, pas de pas de carboni, pas carboni. Donc, on a la ça va tout ça. Ça va nous faire présenter merci. Un jour, on va pas quand on va domika. Dès que pescata ya des dépenses au compte de ce beaucoup de construire. On va au Canada. Au Oyeba, au Coroninga Salagoui. Au Nicoé à Salagoui. Papa moi à Awa. À tout le monde. Sur la femme, sur 4 personnes. Bon, pas problème. Car le génération des cas, presque 2 siècles des cas. Car la caprica des siècles, mais pesa. Vous avez un problème. Et bien, si vous avez un 4 minutes. Aujourd'hui, vous avez un mobile de ce matin. Mbogo 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 mbogo. Vous voulez dépenser. On vous a la patrouille nyoko. La on fait le conseil pratique. Conseil pratique, poser ça ma question. Colorada, là, c'est la maison là. Même pour le c'est la non comme ça. Un jour, on peut aussi maillot. On se peut pas se le faire. Conseil là, il faut pas conseil. Il faut que conseil la paix. Donc, amen. Là, vous avez dit non. Chapitre la paix, c'est non. Les gars, ça dit. Au compte de Jésus na Jérusalem. Il y a mon petit chapitre après ça. Dis nous alobi. Ni ne salama au compte de Jésus na kati ya Jérusalem. Lelo à compte na ndako na ye. Afani na ndako le premier qui temple. Amen. Amen. Seigneur par compte na mitema na bino. Nzambe za kosepela esengela sale sape bino lelo bino kotosi yete afongole kotia matati kokota Yesu na Jerusalem oyo moni ya kotangi na pesa na tongo na pesa na tongo bozana Luc chapitre 19 tobanda verset 28 totanga na komna Yesu awa Yesu asisi koloba bongo aleki liboso na bango mpona kokende Jérusalem. Etango akombi na mboka Betefage mpe Betani pelepe na ngomba oyo babengaka ngomba ya baolive atindi bayekoli mibale alobi na bango bokende na mboka wana etali na biso etango bokoma kuna bokomona mwana punda bakanga na singa nanu bamata yango te bofungola yango mpe bomema yango awa soki moto atuni bino pona nini boza kofungola yango boloba na ye mokonzi azali posa na yango bayekoli wana bakei mpe bamoni makambo nyonso ndenge Yesu alobaki na bango etango bazali kofungola mwana punda bakolo na yango batuni bango pona nini bozali kofungola mwana punda oyo bazongisi mokonzi azali na posa na yango na simba babi mwana punda epai ya Yesu batie yango bilamba na bango mpe bavandisi Yesu
tango azali kokende bato bande kokotanda bilamba na bango na nzela awa komi pene pene nzela oyo ekita na ngomba ba olive bayekoli ebele babande kosepela mpe kokumisa nzambe na mingongo makasi mpona makamwisi oyo nyonso bamonaki baze koloba nkolo abenisa mokonzi oyo aye na nkombo na ye boboto eza na likolo mpe lokumu ezala na nzambe amen. Alléluia. Jacob batu bakanga bafungola peso pouvoir ayisika batu bakamba okondimino basalini tango sokonta na juga nkembo ebola keno nkembo akozala na bino bofongola mwana kunde kangama bofongola batu bakangama bakangola oyo akozala na kondima lelo kokangwa oyo akozala ezala na kondima lelo nzambe ezala sema lelo akoko tango tango sokota nkembo ezalaki nati bazobwaka mandala esengeli boyembela ye esengeli kokumisa makasi pote kate lowange kobelebele alobaki lelo kozala presente pati makambo pele kosalema mpona lokumu na bino mpona avantage ya bino apesi no merci kansi bokangama pote bokomola suka bokende kofongola ezala bantu mpe bazala bakango mpe bazala bakotuna nani apesi yo pouvoir okolo nango atindi biso ya kofongola okotesera jésus le national dikambeleka emonanaki okotele pele 8 ejour mpe dikambele sengeli pesa lingi nazalaki na 5 heures makambele emonaka sika po bazalaki na chance akutelaka na sika bofere kondima bala bato bazala libere aboyi bato bakangaka si kondima nyosaka kondima ezali bola oyebaka te kondima ezali isolobi kondima nyosani ni jasasake na glise asakita libanda me alingaki amona yisu ntango amonaki yisu ikolese nakolepata ntango kei azwaki eloko motu apesaki yisu okola bimisaki na mire mwasi na kutu ayebaki yisu wana te akebukamino sokora iso masumu esalini masumu esalini bolangu kondima ezali ngambu nzambe muntu nyonso asala eza itile soki omoni profete aza na nzoboya profete nzambe asalela aza na kanda nzambe eza mabe makasi ono nakobindimela grave te poso mondele ongala kondimela se erreur grave motu nyonso nzambe asalela po afutalaki na nzambe aza itile yo kolongola ye te soki olongoli ozwamele kosolanga ifo ozwemisa nzambe aza na mayebe melimo ya division mundele na mutu kuri kubimina mutu mundele aza nanga emiro mwana abimiro mobali azalaki mutu mutu adamu tangu so tambula banjete kofana zela nzete tangu yo kofana bonjamba tamaka mutu apana pese mutu ko baza diference ko na pese sengu para mutu ko ko tirer tension na ye kuranzamba salaki apesi ye mwasi akundele mwasi ndaza kundele akundele na mwasi kuiba no tangu badana tani bota mwasi akumkombia mwasi akumnesi moli kanza mnesa tangu babotu mwana liboso kaye mwini beko wota mwana mibale abe azaki meti bako boma abe atikali kaye tango si pinso azwaki na liboma seronga ngezamba azobisela ngai seronga moko sero bible ke no ngama azwaki liboma ba rujuro za kutambula kule ile 4 km mbangu azwaki maboye azo kopikula na ba matiti na ndo boko toka seronga ngezamba azobisela
Mais dans le cas, la carte est parce que les richesses est belée. L'alimentation est belée. Nous avons fait le problème. Quand on maîtrise, on peut se ça. Nous avons maîtrisé le carrière, mais il y a une piste qui est beaucoup de choses. Et bien, les carrières, il y a une nous sommes la première génération. Alors, maintenant, dans le Koboda, moi, moi, si, comme on est dans le groupe, à le Koboda, le nombre de pas n'a pas combien? La livre a commis 700. Il est parce que Adam est côté nombre de pas de côté. Moi, n'a pas côté moi si, avec comme mon délire. Mon élève a comme on les places pour croiser, il a qui depuis la première génération. Tu peux les bosser ensemble de coopération. Dans le cahier, à quoi il y a comme le Cameroun, à quoi il faut vite reprendre les logos à Madagascar sur le les logos à Madagascar. Il est Madagascar, pour un cahier de photographie à quel autre fan. Alors, oui, ben les collègues à Balaye, oui, ben les collègues à Balaye. Pour un délégué par botanique. Pour un botanique, pour deux, madame, à Koufi, pour deux, et à Koufi, pour des dames à Outina, dames à Outina, la troisième planète, on a, dames à Zong, à Zong, qui a un mot à Kisasa. Adam, à Outina, qui peut pas le mot à Kisasa. Kisasa zalite bandile mabele bandile komba kisasa ni mabele bandile madam après ça tangu bafanda kina pia kisasa wanao kuna kaya kendaki akima kibendeko musika akendaki na Madagascar ndio zali Madagascar na premier lord metana za premier planète za planète yote ko tuza ko deuxième planète bon exemple même si on a comme les bene on est pas piqué basa mekuse on est quoi una sasa Mozambique lelo nzete moko za kule za kitoko nzete so kulia kuoneza kupele mambo na kulia kaye ya baraka ile kwa kwa na mkongo usika kaye kuna ayo kwa nzete foto fuki lelo lasa kwa kile kwa sababu bina nike kumpa pandaki yone la yozokana amen hawa katika hawa alo bameti na mindele dakuda baiko kutana dakwa kutana ki bamindele batene kwa komela ki lokasima represent bameti bakomela ki place oyo ni Algérie ezali batu mwindu basiliki balandaki grave lokaye na Madagascar ko petika ki terre réserve dakwa komela Madagascar alors bamindele ba traverser bake koma lelo place zali nani esa ba nani Israeli kontene bara ba koma kontene ya ba una pepe ko pata ezalaki parasti ezalaki siras kuna kila pembesheroso rasa musue ezalaki na pembesheroso ezalaki rasa nsamba sana mupeke asara kwa mpeperaso meraso na kamwende eyela kiso bonjambo meraso na ezaki tena ajene ya bado kontra na basi nzambe kubungisa raso ele kutekeresekes leo koma ezabali alors muntu mwindu yona mukolo kundeni alimedatawa kendake kuna kendake bango bazo ko pensa mo bazo ko vivre te ko te raso yenda zalaki na bene kaba longora Madagascar ba kendake place de l'Égypte les deux parents qui côté l'Égypte. D'abord, comme l'Égypte, kuna mwana ya liboso ya Kayen akekobala munene kombuka kumpesa katolika baye kotonga ekobanda Egypte. Una bakelaki una bekobanda bekamchamashe bekunena za kopesa moto te. Mutu zo pesa moto no. Mutu ose munene zo kokate. Una bakopusha na zuko basa considération pour faire ça ni et cadeau kobala na minene na bandu na première génération. Livre munene na komi pour la première génération za Congo planète les planète bon. Ba Israël ko zo ko mona
baza badescendant bakongole na komi nani abotaki bango na kisasa baterele nde bakona kelenge na ngola apres angolais na botere ngola nde bakende kotie kotuta na rebeka yango kosuka mpe jésus eza descendant ya noir yango zoba pouvoir à la RDC au RDC même la première génération nyonso baleka RDC yango monesi awa basali retour azongi na RDC célébration ya RDC livre ya commencé eza wana même biso ezaki ole kotanga balivre ezaki nazokoma nazolobela bino oyo esalama ya première génération isasa ebandela makambo nyonso commencement ya nyonso na première génération yaki ville ya isasa isasa baza koloba bazali kombo na kutu nani bazali kombo kutu nani aza koloba ikongo na nzambe ezali pale RDC nyonso koloba ikongo na France nzakona nini mikolo koyela nza kosala bakongole makambo bele sengele bakoka samba esengeli mpo bayeba mpe français mpo ozonga transfert bamessage bapays mosusu français mpo eza succès na balangue nyonso partout na bacontinent nyonso français ezali mpona nanga kosala langue ya français oso moto ozoba français kosentir ke mpona nanga koloba bako olobini nzambe avasala na mrembe langue ya liboso lobate na français nzambe avasala adamu na mrembe ntango asosala bango langue ya ezali kolobesala ki français ntango azotuna bango atuni bango na kihébreu totokani apesika deta 36 000 langue nzambe nzambe achange balangue na baseconde likolo bomonakisaka te neti biso mo ndenge tele moko ekona bachangement ya bacouleur banini meme balangue nzambe alingaki langue français mingi yango mona français nanga mingi yango mona français ekitaka na mingi yango mpe alingaki apres congolais mpe toza neti bakongo principal bato meme seki so babelge dokani walikutana makambo dedai ezala nashukuru nzambe asukara sasa bino na kongo za Mungu sana amen.